La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga bo partager nga vidéo o bo bengelanga télé si. Bo bengelanga vraiment Mama Teresa akota aya komiyoka. Bo bengelanga Mama Teresa akota aya komiyoka. Bakomaka mukala ya muninga na comédien te. Bakomaka mukala ya muninga na yo comédien te. Eza soni. Eza soni. La famille na place ya yo ka soni. Nga na yo kilie soni. Boyo kite. Boyo kite. Fula babota mu comprena. Boyo kite. Okoma nini mukala ya sila. Okoma koya ko fingela kabiso belle vie en tout moment. Créer groupe na yo. Balobeli okune, créer groupe na yo yaya. Créer groupe na yo, salaba fani na yo. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Eza soni. Lelo ba pota na nini? Eza mamba na ya nani ya Nael, marambo wa Michou, marambo wa nani ya nani ya Naomi. Est-ce que Ma Teresa bokoya pena ndeti yo pena mukolo okoya po vandi pena émission na mwana wa mukio soki jeune garçon o nani Sam soki Sam wa yaka kofinga ka bela air nyonso. Air moko bosili sara ba valeur na bino moko. Ba comédien ngo air mo bosili saka ba valeur na bino moko. Na SB wana bato ebele basala wana boye baka ba valeur na bino. Boye baka ba valeur na bino. Parfois boye baka ba valeur na bino te. Mbala moko ozwi na o micro bavandisi na bango pe yo babandi pe koloba na yo obandi pe koloba Michou, moi j'ai parlé avec Michou nga na soli na Michou likambango eza kutu bongo te bla 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 bla. Dona agi no tokoloba Michou pa futi yo mbongo. Na agi no tokoloba ke non Michou pe a futi yo pe mbongo. Eza soni. Bandeko nanga ba audio eza na otela bino ba audio to landa ba audio. Eza soni. Nga na mona likambu soki leki na ngambo ya Belleville. Jamais au mona ba comédien ba joua kuna ba bando bimaka 4 5 6 7 et surtout ba comédien o ba banda musala génération a bela. Ba bando bimaka ba banda ko ya ko expliquer et sopa kabino.
esopaka bino bokangamela muto bozala na ye muto bozala na ye bobanda na ye musala ensemble muto bozala na ye génération promotion moko me bokangamela ye lukwa sonzo bondima na bino bokoma bamukala ya bato na age na bino mikolo ndenge wana lelo bomonde bofingami na réseaux sociaux no bofingami te baexplike bino clair no bofingami te baexplike bino ka clair ke bazalaka mpo na sila bazalaka mpo na bino te baexplike bino mpe clair ke un jour sila obongisa na bato na ye bino bokende wapi tanga obongisa na bato na ye siko bino boyebisanga bokende wapi eza soni bino mo bolinga bamankaka bino moko bolinga bino moko bopesaka nzela bino moko bopesaka permission na bato bamanke bino soko bimaki na réseaux sociaux te balinga baya komanke yo te mais comme bomi kitisa bomi koma bana mikie bomi kitisa ba âge ba niovi ebima ba faute de te ebima so bopakoli ba faute de te ezongisa bino bana mikie ezongisa bino bana mikie bomimona kaka boza na bino bana etinda bino bomimona ke te to bana mikie ata likambo boko obima te boyo po boyo oloba bobima boyo oloba yango baofinga bino bandeko nanga mingi ya olobesa te na otiela bino ba audio boyoka bino moko napesi mbote na bandeko bolandaka biso mbote na bandeko bolandaka Ursule Botelo ya TV nzamba lola pambola bino bawo bokotaka toujours mpona kosoutenir biso en tout cas nzamba mona bino likambo toza nango ayango wana likambo toza nango penza likambo toyoka likambo topota nango awa yango wana bana ba voisin Naomi Michou Nayel soki Nayel so nani bawelaki na bango mobali bawelaki mobali bakende babilinga na bango babimina mobali moko okoto abimina oyo okoto abimina oyo bawelelaki pena mobali babimina mobali moko alors koko na bango Mama Teresa aye ko défendre bango ba chroniqueur na bango basalaki na bango ba émission alekoko na bango aye ko défendre bango nde baye ko sabola nana makasi oloba te na article la bino bolanda bino moko na audio o notier la bino mais conseil to pesa kaka na ba comédien boluka kokoma ba fanatique ya baninga na bino ba comédien te boluka kokoma fanatique ya baninga na bino ba comédien te oza comédien za lokwa comédien nyonso linga muninga oke sala pa muninga me koya kofinga batu pona muninga na oyo sala pa na ete polobi pe ko balukela yo boyoki nde ba prévenir déjà ma Teresa ke mukolo ko meka kolongwa ka SB ba ofinga yo bayo talisa oke bo banda musala ensemble bayo talisa oke bo banda ba théâtre ensemble wa mukala ya Belleville ya nani ya sila po ya ka ofinga Belleville po na sila na SB biso nyonso nde tozala wana donc ma Teresa komine ko se comparer age moko na ba Michou po bango nyonso ba jouer sika moko bango nyonso eza soni eza vraiment soni pe mawa bandeko nanga bo partager lenga vidéo makasi olobeza te nzoto ezanga bien te bo partager lenga vidéo partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger na otikela bino tolanda ba audio oyo alors mes salutations na maman na ngai Princesse Allegria mes salutations aussi na maman na ngai Princesse Allegria, Maman Yvonne, en tout cas mes salutations. Na Madeleine Keita de mon cœur, mes salutations. Na Batunio Sobolanda, Biso, famille Bota, total la film, tozala vraiment na distraction na bangote, comme si to fula mu pepe, donc fula bota mu comprenne, si to boti sa bango mu comprenne, donc tozala vraiment focalisé na ba film ya na Biso et ozala malamu mingi. Alors noti ke la bino ba audio to landa après tozonga sima
poto ya kosala conclusion makambo ndenge ezokendela tozotala mpe tozoseka na mosika tozotala biso toza wana tozotala mpe tozoseka na mosika tozotala bino kaka tozobeta maboko tozoseka tokoseka tokoseka na mosika tokoseka mpenza tolanda Teresa to papa na réseaux sociaux. Teresa, yaya est-ce que na finga bana yo mo bolo ate ko ba ke mida ko finga batweleki mida ko finga baneleki yebisa na finga ba Teresa no zelo oyeto ye Teresa ngana o zelo Teresa no zelo ngate mna tinda kingo nyonso elemba ba pose ko yo tsaka ba fo de ta musaka o batama na filtre no zelo Teresa no c'est la Teresa yaya ngana finga bana ta ko ko sela makapta ko saka nga buite oyoka Tuka na yo mida limbisa penza pardon ta pona biso kande to lela na seko mida yo kena biso mango stressé biso pardon ya ko pesa bango na sujet te pardon penza mida elobi to yo ki penza Okay, pona ko merci. beti Merci. Ya provoqué nga pe na ye. Pona mona ke na bangete. Olobaki mida so yo finga ngo nga pe na ye. Teresa ya kana déborder kitoko to saka na réseaux sociaux. To saka na penza. To saka na penza no zelo. Non zelo. Tant si la peksa bino bo meka provoka ba fan te ayeba ke ba fan ko azana ndenge na ya réagisaka. Fan na fan to ko réagissé ndé monté. Donc soki oye Teresa no ya no lakiso pena ke na ozongelo midakala oyoka somo no maitsa ba makangu no parce que na pe na vino na maboko na matisa ba makangu no tout okoka ozombala sûreté ya age no poanika bana mike na ko saka no na réseaux sociaux no yebiso ola panganga banga mutu te hein na banga mutu te pas ni dit chez quelqu'un soki oye Teresa no ya no zelo Teresa nga pe na oya na déclarer rando no zelo kotinda mutu msute yo yaka nga na zelo o na kotoro sambusa na réseaux sociaux nga pe da coupe yeba na mobile na vivani na yiba yo pe fo ya o yo po bima na boba mike fo ba mata miniature no sambuso pe na zelo Teresa no zelo maboko fungwama Teresa na posa rando no na déclarer rando na partir d'aujourd'hui yako yeto ye yaya ngai Teresa kokosel ngai misote nga na fanatique Teresa faut tika babilo ba sortie médiatique sur ba fana sila il faut tika parce que yem Alexandre Naomi loko kosela mishu makambuka bengi sa qui était na anniversaire Teresa ko répondre ba fanatique sila te azalo kwa yaya sila akoko répondre bana sila te yaya ko répondre bana leki na été ezala nyoko répondre boloko ko ezande répondre ngo sali mabe oyena tsao musapina misu na oyebisao Teresa no tsao musapina misu na oyebiso Mida pardon bébé pardon vraiment s'il te plaît maman tiana si que kanda boiza bien te s'il te plaît maman s'il te plaît ya boité bino bozaka ba hypocrite non et c'est la vraie bozaka ba hypocrite te bozaka ba hypocrite botika biloko wana potange bandako yinda ka biso ba kolifa tongo na ba boloko kongo to bundaka botika hypocrite na bino botika donc Teresa so ye na ngana oyela on mobimba Teresa ngana mida la Taylor na banga mutu to ka na ningisa ba réseaux sociaux okolapa nga yo otapa lisoko na yo nukuta lisoko no na oyebiso okolapa nga elongi nyonso de lembi okoluka mobali to yaka ba distraction na bana ya esila yo za nani yo répondre ba fana sila oza nani marele ni pourquoi ko sela biso ba émission te pourquoi ba marele ni ba ko sela biso ba émission te pourquoi même ya Gabriel atamaka na biso ba fana yinda kota te yo ko ya nani yo sela nge émission Teresa mukala ya pamba zanga groupe théâtral mukala ya leki na esila mutabanda te ata kala bakale bana mike bana ba groupe yo kokwa kaloza groupe te Teresa ngai oyebinga déjà oyebinga c'est de ça qu'il s'agit na ebisi oye pensa na oyelo na oyebiso ke nga banga mutu te nga na poto yo na kisasa na kosamba yo po oye poto po yo lukanga to betani kitoko na nzoto nde lembi oyo kapende na tuto kitoko nga sala ba jete ba ja salite wana bo sala ngo na nde na bino nga sala ba jete nga otie to tie OK otie to tie ba hypocrite boti ko komila nga video take mission na talaki
Teresa qui quoi kizende nga 12 elekate ngo ye na 12 niko 12 kitoko. Yango ba finga ko internet mo bimba obota bana ba soki ba tata ba vino ya salite na ba nike. Nga ba vino ya salite o salate hein? Tranquillise-toi quoi. OK? Oye toye. No zelo pe na rando. Oye no fingo kitoko no yebiso. No fingo kitoko. Bato bana yo zanani yo oya ko pesa ba ordre na ba fanatique asila o nani. Toi ba fan noter? To za ba fan noter parce que yo zata na fanatique moko te. O banda te ate kala ozarata na fanatique te. Oza na fanatique te. Donc koko ya na loyengete. Biso to ba fan asila to ya yote luka sa pe ya yoza na ba fanatique nao. Odiembela ba fan asila. Biso to ya yote. Prévani mokolobe bana sila mutotalo azati. Parce que ozata na fanatique moko te. D'accord? Oye toye na zelo kitoko. Teresa na zelo kitoko. Na zelo penza na rando na yebiso finga ma osakana ti. To sepelisa ba page. Po ngana ningisa réseau so nde na lobi boye ko ningana pe. Donc so po ye na ye réseau ko ningana to kanga réseaux sociaux. Matière pesate to lia no matière ma finga ya Teresa na mida. To lia no ma finga. Na zelo. O koma ka oyoki likambo loko ti ba fode to no musako pako loka maikeza oyo ko répondre ba fanatique asila ye moko sila répondre à biso te to sa mabe to sa malamu a répondre à biso te aloba botika ba fanatique kuna star a répondre à fanatique te yo ko yo sela nge mission te okoko yo sela nge mission te okoyo sela nge mission te yaka siko na poto buzoba po olapa yo olapa ba kronifata sila okolapa bana bafana sila oya kosela bango be mission ngam ta liboso nde na olapisa yo na oyebiso poko fingo no fingelo Teresa olapa na zelo sala te mission na buta lelo pakola fois d'etat musaka yaka pakola fois d'etat musaka yaka to yo sema ba fois d'etat no wana oya musaka osombela ngo bana sila oya ko répondre bango yaka to saka na o mama kuluta ya zoba insensé na zelo alo banga pe mida tika ko benga ba fana sila be insensé nga ba fana sila de to benga na be insensé bon pe ba benga nga be insensé to ezakana ndinga ba blague ezakana ndinga ba blague bino ba hypocrite bino tangu yazo benga insensé bo komaki kuna ke mama kutu tika bo mida benga biso be insensé za ya blague ande boye tik te mida boma moto boza ba hypocrite Teresa no zelo na pe na matière bozana ba Charlene Benzit ozara na groupe ya nini kuna bozara bino so na ba Caleb na ba Charlene Benz bozara kuna na groupe ya nini ya na za matière ya fo ya Teresa ko banga ngate fo ya ko répondre ngate o saka na kitoko to se pesa réseau so na zelo ngana benga bino be sase bino pe o benga nga ben sensé to benga na ben sensé ye Teresa alinga komisa le kwanga finga bafana sila be yo toko sakana oya mona finga kaye désabonne toi oya mona ke na finga ke sensé na ninga ba blague otika lo bonne ke na finga on nda solo désabonner kende c'est de ça qu'il s'agit c'est simple to sakana penza kitoko Teresa faut d'état musaka somba ba faut d'état musaka parce que yango yo tcha o ye na ebisio nde na abwe na prêtre no zelo personne mo ka okoti se miso finga na ye na fongole lo life na tio na miniature na tie yo na miniature pena to sasani kitoko je koyoki Kina motema mabe ezaki deja mais likama mobali mo ya 2022 pongai na obenga alors chef bon lelo ni asera mams toko tele na palais toto sa en place à répétition toto sa la ndenge nini to sa la ndenge nini et bon ngana organiser tout ça bon ou soit yo profiter déjà comme à un restaurant ngana na nzela na ya poso on pesa ka mbouteille sotanyo sonde miso osala ngo depuis que le Rwanda kundenga na mutu kandenga kumba matia ya biso tout total loko so eza mutu o falo ba eza miso mto osilikela yo po yo bimana mobali na sima miso lo ba makambute nani wa yebiti na o miso lo ngolela epa dinana so bosa. Donc Teresa bukala sila okasanga na banga yo mukala ngape mukala biso so ba mikala toko saka na réseaux sociaux bizu bai bino mo boyoki bouti koyoka bomona makambo ndenge ezokendela makambo ndenge ezokendela mama biso tozaka wana tofula mupepe
ndeti nga mpe na ofula mopepe to ana posa matière réseaux sociaux matière mikolo eza te toza mpenza na posa matière biso toye na réseau totei tolobi comédien azalaka mokala ya comédien te bosala bagroupe na bino boluka mpe bato na bino bocreye mpe bakombo lokwa babelvi bacrea bafamille libota lokwa badina na bacrea badina chou bocreye même ye moko moto oyo okende osala mokala sila ye moko acrea baabakuk ndeti ma Teresa ocrea nani me tala ndenge ovandaka so ovandi na mwa mobali wana nayeba ata azala mobali to mwasi so bovandi bino mibale kombo ya belvi na monoko na bino ezangaka te boyo ofinga moto asala entreprise moto acrea bafan me bino bocrea ata fan moko te ma Teresa ocrea ata fani moko te odiembelaka na bafanatiki ya sila me oyo ofinga moto acrea bafan oyaka ofinga belvi lelo monde kuna ebebeli bino po anini yo ozokota yaza ndeti nga pe ako na omona mida aza communicateur asila soki aye ata zomeli babombo ata lobeli babombo na bino ata sise babombo na bino alobi muto lokwa ma Teresa oyo tombokele po ani po yo a comédien yo pozaka lokwa ba mishwango oya toboke mpo na nga pena ozwi toza wana mpenza toolanda dossier o tovandela yango toolanda tokoya kolobela yango bolinga kose respecte te bolinga komipesa valeur te en réalité ma Teresa wa mokolo babijou la reine bovanda na bakamera mpo na ofingaka belvi bwana mayela ko-créer te baninga bazala na mayela ko-créer créer mwa bagroupe na bango bakoma ko-créer kovanda bengi mwa 2 mois 3 mois 4 personnes basangani basali théâtre baninga bakoma ovanda bengi mwa 2 3 4 basangani kuna bakotisi mwa théâtre apesi mwa idée bino na place bo raisonner ba idée bino na place bosangisa baide boza wana kaka belle vie bokoma mukala sila bino bokasa so bokoma mukala sila ale bacommunicateur asila pe babando kobanga kolobelaka bino po bwa mikala sila non eza soni bomonteke boopota na kaka bino na bino likambo ofali kutu babiso nde kutu toyaka kolobaka likambo oyo ofali nde toyaka kolobaka yango meta nde bopotani ka bino na bino koto balinga mobala moninga mabe bolakisa bango kojoue po bayebi kojoue te bino moko au fond de vous boyebi misu bazobimisa ngo peine bakomo bimisa ngo awa bayebi kojoue te bana bino bolatisa bango complexe bino moko bozwa complexe bolatisa bana na bino kojoue mukie me kolakisa vanité de vanité ebele bayebi kojoue te me bolatisa bango complexe lokwa banzambe lokwa bango nde baleki tu bana na bakomi koyoka na koleka même sila bokunda sila bobimisa bango bakomi koyoka na koleka même sila pourquoi parce que bino bokunda sila bino nde bokunda sila bokunda sila bobimisaka bango eza soni na part na bino eza soni bozala ata likambo ebimi botraite yango ala miable boyokani bino na bino kuna botraite yango na ndenge na bino bosilani nango mpe na ndenge mo ya kati boye nango na réseaux sociaux te mais comme bolela bémission boza wana bolela caméra boyoka likambo boye nango
boyoka likambo boye boye nango, boyoka boye bobimisi, boyoka boye bopanzi, boyoka boye bolobi. Eza soni na part na bino. En tout cas, bandeko bo partager l'émission, bo partager lenga s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille, au coach na chaîne Nabiso, mais quand partagez mission, on zambaloula pambola yo. Partagez partout. Partagez partout, nzamba pambola yo. Total abino. Famille bota focus. Focus na ba filme. Partagez ba filme. Tolanda filme wana ndenge zo kende. Et aux malamu mingi. Entre-temps, bango baswanaka, babebanaka, bo se focaliser na filme. Na tant que tu bozo ta makansi, ya osala ta ba promotion ba filme na bino. Ma Teresa na obima na TV to ya osala ta promotion ya filme. Nanu te. Mais tala ndengo yaka ko défendre Michou, po Michou ngo pa pesaka ombongo. So zaki a pesaka ombongo, to linga ko yaka ko défendre ka ete. O défendre ka e po futa ka yo. So ma Teresa défendra Michou, c'est parce que Michou a fouta kayo. Yango défendaka e. Eza pasipe mawa. Biso tota bino kaka. Tota la bino kaka. Tota la bino pina lokwa ndako ezika. Merci beaucoup Tokutani. À la prochaine occasion. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.